température yango ezotoka moins échanger couleur par rapport ndenge ezalaki po ezalaki na neti mobesu po ekomi kobela. Voilà il faut elemba okokebi mpenza na bwaka inguma pilipili awa okoluka pilipili po moto oya okutana na pilipili ekokaa mabe akokolia so biloko te yango namoni ntango ozobalola ozosala mpe okebi na pilipili obwakaki na kati soki mongo ekoki. Voilà. Très bien. Mongo ekoki très bien. Ngalinga mpenza ekoma supe te. Ekoma mwa supu ekauki mwa moke. Bakisa mwa mai po etoka lisusu. Po etoka lisusu. Po elemba lisusu bien. Ok. Okangi. Mwa 10 minutes, 15 minutes. Sana biso. Voilà. Etapa matembele. Esili. Komi na etape ya ginger. La mosala emopesala maboko pasi ekoswa pourkui po ezalaka pilipili neti njinja oyo nalimaka ya boye mike mike boye po ya minene minene na mona yango ezala mai mai oyo anana oyo naosala yango awa na mashine nakosala yango awa na mashine po ebimisa jus na mashine oyo po ebimisela ngai jus nango bien. Mais avant cela nakolongola ngo nano baposo baposo moni telemisi na boye la nasokola ngo nano okoka kosokolako na mosusu ezali na mabele ntango kosalela ezala propre nabandi kolongola baposo teni mabole
Voilà. Tangawizi mutao filme balinga alia chocolat. Mutao filme et balinga alia chocolat. On fait le chocolat dans la bouche, ça fait du bien. Quand on est colobo, non, tu on a c'est bon, tangawizi pour chocolat bien. Non, ça on a pris next. Mais avant on a pris next pour kata ngoko. Tangawizi c'est vraiment viscissé et ça fait racine. Ça on fait ça fait racine la racine des trop salé. Voilà, il y a encore. Ok.
kosokola ngo lisusu po soki eza na bamabele savasala eleki mike nayo olonga opeya baposo eza te eza vraimen mikie ezali nango ya mwa minene mikende po ezalaka bien eswaka bien ezalaka vraiment na mwa mai ebele par rapport ya minene ezala lokola mwa soba moko mpona tie boye na komesa mosusu mpona katikati